Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk, or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, ATOL protected. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Jeudi par le porte-parole du gouvernement congolais, notamment le débat sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Bienvenue à tous. De retour de ses vacances, Lambert Meno Malanga a repris avec sa tradition, celle d'échanger avec les chevaliers de la plume sur certaines questions d'actualité du pays. Deux sujets principaux étaient à l'ordre du jour. D'abord l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui fait débat, mais également des explications sur l'interdiction de la diffusion du film de Thierry Michel intitulé « L'homme qui répare les femmes ». Christian Ilongo pour plus de détails. L'arrêt de la Cour constitutionnelle était le premier sujet évoqué ce jeudi par les porte-paroles du gouvernement congolais lors de ses points de presse. Lambert Mende Malanga a fait savoir à ce sujet que cet arrêt n'est pas à défiance à la constitution du pays. Il renvoie ainsi tous ceux qui la contestent à revoir les textes légaux. En ce qui concerne particulièrement les arrêts de la Cour constitutionnelle et l'indépendance de ses magistrats, c'est l'article 168, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule, je le cite, « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civils et militaires, ainsi qu'aux particuliers. » Fin de citation. Deuxième sujet de cette conférence de presse, l'interdiction de la diffusion du film « L'homme qui répare les femmes », la colère d'Hippocrate sur toute l'étendue du pays. Le gouvernement se justifie par la traduction hostile et délibérément mensongère, indexant les FARDC comme auteurs de certains actes de violence faites à la femme. C'est donc la mauvaise traduction qui travestit la vérité sur ce que les femmes disent elles-mêmes. Ces femmes qui sont nos sœurs, qui sont nos mères, qui sont nos enfants. Ainsi que les accusations généralisées et infondées. Personne d'entre nous ici ne pourra me convaincre qu'on a un seul exemple dans l'histoire où 130 000 militaires qui composent les FARDC peuvent violer une femme ou commettre des infractions en même temps. Tous les 130 000. Les FARDC. Dites-nous qui, dites-nous à quelle unité, même si vous ne connaissez pas l'identité. C'est tout ce que je demande. Par ailleurs, les porte-paroles réitèrent la volonté du gouvernement congolais de continuer à soutenir le docteur Mukwege, qui, pour Lambert Mende Malanga, reste une fierté pour la RDC. Politique Yassika, il y a parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD était en place comme Pesa déjà Bambumanayango. Mukolo Alelo, lundi 7 septembre, siège à PPRD et Zoami na balabala batete la na commune ya Gombe ezalaki inondé na ebele ba jeune kinois obayaki kosala adhésion na parti pour bakoma ba membre effectif.
Président ya les bâtisseurs monsieur Papi Tamba azwaki maloba pona kotalisa bango ete adhésion na bango ezali na motuya makasi pamba te hiérarchie ya parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie ezali ko attacher importance makasi na formation ya jeunesse po bazala motuya na kati ya société. Vie ezalaka na pouvoir, vie ezalaka na pouvoir. Olandi ngai oyo koluka vie po boza ba jeune po boza na ba ambition. Jeune po aza na ambition na vie aza jeune arevaka musika. Bino bozwa destin na bino na maboko parce que pouvoir na kati ya République démocratique du Congo et comme partout ailleurs ezalaka na kati ya parti politique. Engela tsanini Mutu azala pour likamna oza contre azala kati nini ya parti politique mais voilà yo au moins kozala koma entendu. Moko na moko azwaki fiche d'adhésion pe a remplissaki librement pour na kotalisa ke kobanda lelo bakomi ba membre ya parti pe bakotambola na respect ya mibeko ya parti. Le secrétaire général Henri Movasakani o babengi lelo Maya Sika azwaki maloba pona kosola na ba nouveau membre na ye pe atalisaki bango ete esengo na ye ezali komona bango ebele pamba te mikolo oyo na PPRD question ezali moko que demande le peuple, c'est-à-dire bazali kosala oyo nde peuple ezali kosenga. Ndenge motelemi boye makasi na mai ezali likolo na bino, espoir na mai ezali likolo na bino. Bino peuple bozalaka na parti na bino kombo nango nini? Soki bolingi mbongwana bino moko bozala kotelema boyebisa biso oyo bino bolingi. Na parti oyo parole ya liboso ezalaka que demande le peuple. Wana question la biso ezalaka bolingi nini? Sima mutu na mutu alikaki na capture pour na carte biométrique ya parti PPRD. Plus de 750 membres nde ba adhéré PPRD mukolo na lelo na bokambami ya Papi Tamba pe na leadership ya CG Henri Movasakani. Ba jeune kinois batalisi motivation o esali ete lelo bakota na PPRD. Toye ana siège ya PPRD pour na récupérer ma carte ya membre ya parti ya PPRD parti na biso ya moka ya moyo a déjà na retiré carte na ngai na bokati ya CG na parrainage ya Papi Tamba. Voilà to sepeli parce que cette fois-ci ba PCP ba jeune opportunité ya ko s'exprimer ya ko adhérer facilement ça ba formation est réservé pour la jeunesse parce qu'à partir de la formation là de ko permettre biso jeunesse to longola chômage na kati ya mboka. Membre ou alebiki na membre ya PPRD il faut l'exécuter la carte pour ba jeune ba ya ebele de manière à ce que ba bénéficier na souhait ya secrétaire général Henri Mova ezali ya kotombo la partie na kokotisaka ba membre ebele et surtout kokomisa bango utile na kati ya société esengeli boyeba que ezali deuxième tour après avoir enregistré 500 membres lelo plus de 750 membres bakoti na PPRD. Tolobi Thibaut Koyoka. Jikaka. Bapesaka confiance na moto ya si asali ba preuve. Yeso ki alaki toyebi akosala.
biso Congo akopesa biso elengi ya Congo mpe akotombola bokita ya bana mboka bahopito ultra moderne etelemi na Kenya hôpital du cinquantenaire 5 chantiers. À côté d'un grand homme il y a toujours une grande dame. Et là Olivier Lemé bamama nyonso tobote Kabila première dame boto ya bamama force monene mpona mboka belela c'est vrai. Il a. Issa Bijimbo. Mboka yango ekomi ndeko bomba. Modernisation. Tozalaki awa nzela nyonso makulu. Ezalaki somo epai nyonso makulu. Nanyama kokosa biso kotosha. Foma miso mwana Congo keba. Ozali jeune, baïté jeune, voté jeune. Moma yango esie betie. Moma yango esie betie. Komo leo yebi epeto utia ya. Mboka yango ekomi ndeko bomba. Kabila kometwa biso modernisation. Tozalaki awa nzela nyonso mabulu. Ezalaki somo epai nyonso mobulu. Nanyama kokosa biso kotosha. Balola miso moninga tala nsima. Le raïsant, c'est la restauration de l'autorité de l'État. Joseph Kabila, yene architecte ya Congo ya sika. Président ya jeune, humble décisif de voter beye. Si ça dit, dis-moi venir ya Congo. Espoir ya jeune, Joseph Kabila. Tokomi komesana na ba chantier ya sika. Facilité ya minene za koya. Joseph Kabila mokitani ya Lumumba. Na musée Kabila toko vote ye. Modernisation, tozalaki awa nzela nyonso mabulu. Ezalaki somo epai nyonso mobulu. Nanyama kokosa biso koto change. Moma yango esie betie. Moma yango esie betie. Komo leo yebi epai toutia ya. Mboka yango ekomi ndeko bomba. Kabila kometwa biso modernisation. Tozalaki awa nzela nyonso mabulu. Ezalaki somo epai nyonso mobulu. Nanyama kokosa biso koto change. Raïs Kabange Djikanka. Le candidat de la jeunesse, le candidat de la paix. Voter Joseph Kabila Kabange. Congolais, Keba, 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 Keba. Chikaka.
alobaka lelo tomoni na miso ya kokakola eza te bapromese nyonso pesa tobandaki kozela arealize tokonfirme tomoni na miso ya solo temenye o Kabila singa tekele Kabila très fort o Kabila singa tekele Kabila très fort pour un Congo fort o Kabila singa tekele Kabila très fort o Kabila singa tekele Kabila très fort pour un Congo fort déjà debout alors bien debout biso na Congo tolingi kaka Joseph Kabila alobaka lelo tomoni na miso ya kokakola eza te totika profesi ekokisama biso na Congo tolingi kaka Joseph Kabila alobaka lelo tomoni na miso ya kokakola eza te o Kabila singa tekele Kabila très fort o Kabila singa tekele Kabila très fort pour un Congo fort tokozala na yo kaka papa Raisi Kabange olobaka pamba te ya solo tomoni bilemba olobaka pamba te ya solo tomoni bilemba na tango moke ya pamba mboke ekomi komenga na tango moke ya pamba mboke ekomi bilengi Kabila très fort pour un Congo fort Raisi très fort pour un Congo fort tokozala na yo kaka papa Raisi Kabange olobaka pamba te ya solo tomoni bilemba olobaka pamba te ya solo tomoni bilemba na tango moke ya pamba mboke ekomi komenga na tango moke ya pamba mboke ekomi Kabila Kabange Kabila très fort pour un Congo fort Raisi très fort pour un Congo fort biso topesi yo Kabila Kabila coup de chapeau Kabila leader à Congo biso topesi yo Kabila Kabila coup de chapeau Kabila leader à Congo Kabila nyata na nzela nzubeza te na papa mopepa mishwale na mama botanda maputa mpona Kabila rais olobaka pamba te ya solo tomoni bilemba olobaka pamba te ya solo tomoni bilemba na tango moke ya pamba mboke ekomi komenga na tango moke ya pamba mboke ekomi Kabila Kabange Kabila très fort pour un Congo fort Raisi très fort pour un Congo fort biso topesi yo Kabila Kabila coup de chapeau Kabila leader à Congo biso topesi yo Kabila Kabila coup de chapeau Kabila leader à Congo tokozala na yo kaka papa Raisi Kabange olobaka pamba te ya solo tomoni bilemba olobaka pamba te ya solo tomoni bilemba na tango moke ya pamba mboke ekomi komenga na tango moke ya pamba mboke ekomi Kabila Kabange Kabila très fort pour un Congo fort Raisi très fort pour un Congo fort lobaloba moke salasala ebele Qui aime le Congo aime le dialogue. La RDC autour du dialogue. À l'option fondamentale que tout le monde a souhaité, notamment le dialogue national, eh bien, unanimement, 99% de nos populations ont souhaité que pour des élections apaisées, il soit organisé un dialogue national pour que les populations congolaises se parlent. La RDC autour du dialogue.
qui aime le Congo aime le dialogue. La RDC autour du dialogue. On va plancher autour des élections. Il est bien entendu que la période qui vient, qui est devant nous, celle des élections, doit être une période apaisée. C'est très important. Et que les élections ne soient pas un motif d'autres conflits. À ceux qui refusent le dialogue, donc sont pour le glissement. Parce que si on ne vient pas au dialogue, et que la veille, qu'on vous dise qu'il n'y a pas de moyens, qu'est-ce que vous allez dire? La RDC autour du dialogue. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur et pasteur bienvenu Messalin. Nous sommes live dans Welcome TV. Bon, outil qu'on a une image vraiment, tous vraiment que c'est la race très très fort pour un Congo, très fort. Alors, nous avons bandeko merci au bazo sunga chaîne Oyo, bandeko merci au bazo benga na ba conseil. Ser Nabiso depuis Kinshasa, avota chef de l'État Nabiso Nambola. Na kombo ya Magi Yangalala alobi pour na chef de l'État na bisa ko kufa. Alors Magi Yangalala bomuna ki last week na laksa ki na Mbula alobi pena ke na Mbula zo voter candidat na ye oyo ye ACPL. Alors tozana batu belé oyo bazo supporter vision ya 5 chantiers et puis na pesi merci na notre sœur Lavi Bosana oazo bondela pona Mboka Congo, azo soutenir vision à 5 chantiers, Nzamba Pambulaye, merci na Beazi, na Libotane Mobimba, na soutien na Bino, merci na Alfred Kanga, merci na Guy Chaloupetou avec toute sa famille, et merci na Willy Chama partir à France à Tunia Bime Pasteur, na Zomona, aux autres sous évangile T, ngana bi évangile à mnende ya ote ya nde ya ngoyo, côté ya libota na yo bayeba kozonga na nzela côté ya libota na yo bayeba kolanda nzela ya malamu parce que kolinga mboka c'est une bénédiction kolinga mboka ezali obligation oyo nzambe ye moko apesa biso c'est dans le livre des Romains oyo senga na biso batu toyeba kozala na soumission na autorité oyo nzambe atia. Alors comme d'habitude j'avais écrit quelque chose wana awa pour l'élection présidentielle qui aura lieu au-delà de 2019, na Bandeli. Dans le élection en 2016, dans le pour l'élection présidentielle qui aura lieu au-delà de 2019. Premier des points, le glissement est déjà prévu dans notre constitution. Pourquoi en faire une obsession? Le glissement est égal, démocratique et constitutionnel. Deuxième des points, le glissement ne concerne pas seulement la présidence, mais toutes les institutions. Troisième des points, nous sommes déjà au glissement depuis 2006 pour les députés provinciaux, sénateurs, représentants locaux, etc., etc. Donc, glissement est allé déjà. Alors, article Mogosusu Nalingi Totanga Awa, Oyo, Nini, Ba, Anglais. Oyo awa nambuko tozali awa basali eloko moko pona kolakisa biso ba congolais que nous sommes aussi soutenus par les occidentaux et que vision à 5 chantiers a soutenu. Alors coopération RDC Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne débloque 50 millions de dollars pour améliorer le climat des affaires. Kinshasa le 10 septembre 2015. Il a été procédé mercredi 9 septembre 2015 à la signature d'une convention d'assistance technique entre le gouvernement britannique et celui de la RDC dans la mise en œuvre des réformes pour améliorer le climat des affaires. La coopération britannique et le ministère congolais du plan ont signé mercredi 9 septembre 2015 à Kinshasa une convention d'assistance technique. Cette dernière porte sur l'accompagnement de la RDC dans la mise en œuvre des réformes visant l'amélioration du climat des affaires. Cet accord qui prévoit la mise en place des conditions permettant de créer les emplois, de favoriser la croissance et de réduire la pauvreté est chiffré à hauteur de 50 millions de dollars américains. Pour le gouvernement britannique, le secteur privé est le moteur de la croissance, du développement et de la lutte contre la pauvreté sans les entreprises du secteur privé en plein essor.
Une économie ne peut pas créer les emplois ni fournir les biens et services dont la population a besoin, estime-t-il. La signature de la dite convention est intervenue dans la salle Moulouba Lukonji du ministère. Entre les responsables du ministère du Plan et Révolution de la Modernité et Dr Christian Rogue, chef de mission de OFID en RDC, en présence de David Kennedy, directeur général pour le développement économique au sein de DFID, spécialement venu de Londres pour la circonstance. Cet accord scelle également le démarrage effectif des opérations du programme ESSOR pour un environnement propice à l'investissement en RDC qui est mis en œuvre par Price Waterhouse Cooper et qui constitue un fonds d'intervention flexible dont l'objectif est de mener un éventail de projets visant l'amélioration du climat des affaires en RDC. Principalement au bénéfice des populations pauvres, le programme ESSOR est financé par le gouvernement britannique pour 35 millions sur 5 ans. Les droits OHADA. En plus des réformes globes visant les réformes du climat des affaires, l'un des principaux axes de ces programmes d'assistance technique consistera à l'appui à la Commission nationale OHADA pour la mise en œuvre effective du droit OHADA et le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire au niveau commercial à travers les pays. Le programme sera mis en œuvre sous forme d'un portefeuille de grands projets, chacun organisé autour d'un axe de réforme de l'environnement des affaires. Le programme ESSOR s'inscrit dans un portefeuille plus large d'intervention des DFID en RDC. Outre la mise en œuvre des réformes visant l'amélioration du climat des affaires, les programmes d'appui au développement du secteur privé des DFID visent l'élimination des barrières structurelles qui empêchent le développement d'un secteur privé inclusif. Ces programmes s'articulent autour des axes suivants: l'amélioration du fonctionnement des marchés en vue de les rendre plus accessibles et ainsi avoir une incidence positive sur les personnes à faible revenu à travers les programmes Élan RDC. La facilitation de l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises grâce à un partenariat avec les fonds pour la promotion des microfinances FPM, le développement des voies et moyens durables d'assurer l'autonomisation économique et sociale des adolescents, des adolescences et des jeunes femmes en RDC à travers le programme La Pépinière. Le programme ESSOR sera dirigé par un comité de pilotage constitué par les groupes thématiques climat des affaires, PPP, promotion des investissements et de l'emploi dans le ministère du Plan et Révolution de la Modernité et les présidents. C'était les amis de Welcome TV, Oezaba News, Oezo Leka en direct qui a Kinshasa, et puis Toza Naba News Mususu, Oyo, Ezo Senga Nabiso, Toyeba Ko Tanga Yango, Awa Toza na message moko rapide. Alors, tous les news, comme d'habitude, bazo comme belé. Awa sur un message très important. Et donc, c'est un abisoto tangango rapidement. Le Congo est de nouveau un pays debout. Alors, nazo tangango awa.